Abonnez-vous sur la chaîne YouTube Pef Bonheur TV. Papa Patience Fayoulou, Papa Bonheur. Quelle initiative! Lekele Batatu Bamamu Luaku Kele. Bonjour, bonsoir à tous les abonnés de Pef Bonheur TV. C'est toujours un grand plaisir pour moi et moi Nabino et qu'on s'est retrouvé sous Nakatabanda Konabino Natam Oyo Tozali Namawa Tozali Kolela Oyo Biso Ndeko Leki Yaya Tata moi Siabana chroniqueuse Bino Soboyebi Asala émission Asala Balinga Kaya Zapena Bayo Oyo Bazape Kolinga Yete Mokiliza Karandengwana Batono Sobarosepela na Ote. Donc, na pesibidon bonsoir, bonjour. Na kombona Yesu Ningi boyambinga na katabanda konabino na ngaki masala émission oyo na pour na ko rendre hommage na mwana mwasi wana mama wana tata mwasi ya bana leki na biso yaya na biso azali chroniqueuse obino wono so boyebi azali influenceuse oyo a markaki tanaye na monde à YouTube. Faut le dire que tout ça est belé mais ba obe ba markaka moment na bango ke bato balandaka bango baza mingi te ye azalaki parmi bato ba aye à s'imposer aye na méthode na ye na façon na kosalela à s'imposer pe azui neni azui pe ba abonné na ebele bazalaki kolanda ye tout boyebi bango ndenge babani groupe na bango ne babatu basali mosala na bango tiningi bakomi alors tokomeka mpe kosolola mwa moke et na oyo et comme il pour na liwana donc tu dois rendre hommage en même temps tout le kato nazali ko lancer message oyo na banako lo bango banakala lelo na ko bandela ngolo susu. Alors ce zambala liboso mon émission c'est la première fois, c'est pour vous, n'hésitez pas à abonnez-vous dans notre chaîne qui est votre chaîne qui devient désormais votre chaîne à vous PF Bonheur TV, donc PF Bonheur TV, et activez cloche et notification pour ne rien manquer. Bande konangai ceux qui na sali émission oyo lelo. Bon, on a circonstance où on a sali, oui, je suis dans ma chambre d'hôtel. C'est parce que qui a tournée artistique et des spectacles dans la Nouvelle-Écosse. Donc voilà, dans Salango en direct. À partir il y a Greenwood dans la Nouvelle-Écosse. Bande konangai mokili mawe, mokili somo na bangi mokili. Liwa oyo interpellé surtout chroniqueuse que ce soit bazana Kinshasa na ba obazana poto tanazo ba poto nazo mona occident mobimba que ce soit l'Europe, l'Océanie, l'Asie, l'Amérique du Nord baton so bazana occident et pesabino matea et pesabiso mayele biso nyonso disait on toloba et ça na bat baso avant hier hein? Avant que nous bota balamuki bazui sango kofi bande konangai ba obalanda kangai papa bonheur boyebinga tangu koswana kofinga na oyo ba écureuil salemi oyo komaki ya ko attaquer tan bazo attaquer ba makambo ba écureuil salamaki ya kofinga na ko beta na boyo to ko sala bango boyo to ko sa bokuna balobi bo nazala ko sala be mission na sala be mission na kibisa kibino na bibo tika makambo oyo et j'ai même condamné bande comme ça mibali o bakota ba bêtise na bibala mibali tozali wana il faut to ibisa ba maman na biso to boma moto. Je pense que ngana benga ba chroniqueuse belé na benga na pesa na ibisa bango botika makambo oyo botika ba oyo bayoka ki te ba continuer ki de toute façon toza mikolo moto na moto azali libre ya kosala mais na ko pesa maloba ona azali ko yebisa bandeko botika eloko oyo ko swana oyo eza malamu te tim kolo mususu moto ko tia moto na mabele ezala wana ezala ba regret lelo ba komi ko kanga bandoki ko finir na place à robota. Mais bino wike boyebi bien bozali basi boyebi ko bota ndenge zalaka. Et ça c'est entre la vie et la mort. Ce que biso mibale tout le monde okiko assister ndenge moi sur bota au bangi lobi te en tout cas na fanda. Mama fanda.
bon bino moko basi boyebi boleka na période wana na moment wana pasi na moment ba difficulté boyebi yango mo bozaka na souci na binote bo mizala na souci to pour neza la soko boti a peu pas yango esi nango obusa na yango ekufa akufi akei makena makambo pe na mutema akufi akei akena kanda pe ya bato mususu baloba na kate batikala ko bongisa te batikala ko bongisa te na ebite soka tikala ko bongisa na ba mususu kufi na ba mususu ba oyo ezala bato ya poto ezala bato mususu ba chroniqueuse ya kisasa o basala ki kotana na te ba koma ki chien et chat mpuko nani ya otome jeri baleko ba pona liko makambo ya YouTube oyo YouTube mundela salaki o azana makasa wasala wa ko tsambongo o bino boko tsango boko misongo ba rancune o bino komela bino koma lokola ya kindoki na ete lo koso mbongo ezala bino ndenge boko mako swana ko fingana tanto zo peksa bino botika ba kuna o kuna ndoki o kuna boy kuna to ko sala e boy to kanga ba chaîne bango lelo to ko silisa bango lelo muninga ko mabele boju plaisir sikoyo akoti mabela kena likambo na bino na mutema ndenge itilera kena na makambo na mutema akei na yango bino botika li bosenga ni pardon te bokandisi vana keno nzambe na lola bino botanga akoma nzambe po bino so bozaka na koma nzambe na monoko sans exception na longo na mutu te bino so komo na monoko nzambe na bobela kena makambo na mutema bobongisa kena te yo tikali bokandisi penzake nzambe wibela na oyoka yo masumu mane masumu elata bino lelo ba musuba ko luko bakanga ba bandokina kaka na YouTube awa nane silité momoni sikani ni bokomo kende te ya bino ba obotikali bino ba obonga bolinga ka polémique po botala mafubo fuko bo finga bato po botala mafubo luko bo chrétien bato po botala makamba ko lobeleze belé ba sija ko lobeleze belé o ya bino ko makaka donc ko attaquer ko okuna ya finga ka tout mais tant ma finga ka wana kaka bino bato ba ya botala ka ba on po encourager ka ba bêtise wana te. Moi je suis étonné à Koufi les lobino sur boseli ba live et les lobina beaucoup taki mbongo na ba live beaucoup tu bina mbongo na ba o bazala ba swana ki na ye na ba o ba finga ki na ba o ba sala ko lobana te lelo bango osali les beaucoup tu si ba mbongo na ko mbona lelo ya muningati bongo ya bino uzandeni yango boy bana ko bongisa toujours pesa bino botika makambo oyo mutu na mutasala musala na ndenge YouTube ezala ngwa mutu nyonso so zana batu balandaka na tinga bo so na osana nga live nanga na zaka na 10 ou 15 personnes nga balandaka ngai so ba komi 50 gloire à Dieu so ba komi 100 gloire à Dieu so ba komi 1000 gloire à Dieu so kona ozana mutema keto envers batu ba osala live na bango ba ko batu belé pod parce que ça ndenge na bango ba osala et le paiement na bango les panneaux circulent encore. Visa ndengona lepa nga peut-être na YouTube peut-être et ba période de simba na ngote na yo na osana na musana na mususu peut-être oh zabe artiste mususu peut-être période au bango bazana terrain te bazana ba tourner te menga na ju tourner et ni ko lobate nga na suki si on parce que tant nga na aussi ça ba mususu ba rejoindre et zabe tourner bango ba mususu ba okede donc c'est comme ça que la vie continue la vie ezalaka yo moko ko rejoindre tout est moi bino mutema bokoma na mutema so bondoki ba mama mikolo lokola bino ba mama mikolo bozana bana na ndako bolekisaka journée na bino pona ko finga bo finga ka bato ba titre mabe ba image ya mabe bolekisaka bato après mo mbenge oto ba koni mama tout ça ba éducateur de masse ya fuati lelo ba muninga koti mabela kufiti siko bo sepeli terrain tikali vidi kasite lokwa boluka ki bolinga ka siko bato ba kufa boye ngana pona ngana ebikiza ngo iwa mozana ngo naturel akufi na place akobota parce que kobota boyi na Kongo wana mutako sala hémorragie mutako sala boye tozana ba condition malamu te na mboka basi jo ba mama fo bolo bela yango wana oli boya ko finga na bolo ba condition ba combien de bato bakufa ba mama bazo kufa na place akobota lors de l'accouchement na Congo taux ya mortalité est belé ya mortalité eza ebele pour bato bazo kufa na ba condition bazo bota na ba condition bien te muta osala hémorragie bo makile zate banque de saint zate muta osala bodong non ba médecin mo pa mususu basana sans expérience donc ozo mona bato bazo kufa ebele bilo kona to lobela ngo surtout bani ko lobela ngo bino bato botala ka biso na ndako boya kate
bino bo préféré so ba ke kuna bobi kan papa bonheur azo finga mikolo yo maman info sans fil wana bino papa bonheur azala kinkonga maman sans fil maman sans fil pe kuna azala kinkonga bakangaki papa bonheur na maman info sans fil na hotel wana bino wana kuna botala kinkonga na bango wana bo sepeli maman na info sans fil bango balinga ndengo wana bolinga ka ndenge wana bozoluka bino so batala maman info sans fil na grand a soreta na ngai on a soreta donc on a bien grande sœur même grande sœur na musala donc pour bango bani musala théâtre avant biso biso tanto ba autodidacte bango déjà ba pro maman faut sans fil wana ya yo ngo maman na faut sans fil le sako bino bolinga kana wana bozo benga lelo mama ngala lona kamo na zomona bato musu bazosala ba live pe bato bazobenga bamba kanisa nini vraiment yo moninga kufi et toi tu te contentes ya kuluba pena beblo ka ndengwana et vous permettez pe bato bazobenga na ba live na bino ndengwana na kati ba live na bino na bazolo ba biloko bongo na liwa ya moninga na liwa ya muta kufi to saka pe na mawako yo mbiso kongolo to komande ngeni ya ona ba kongo za kwa saka ngo ba kopola a tout sombi saki oteti bana ko teta ozonoka libanga na libanga ya mbodi wana ezana mwa bien ozo ya kopola na kopola ndenge biso ndenge YouTube ya Congo ezali ba youtubeur congolais donc maza kwa saki nguba kopola ya malamu baza muke ozo même pas vers libanga pena ya bien ozo moi ba youtubeur a bien les restes ba foutu ba funjibu pourri ceux qui botiki ko finga te ceux qui botiki ba rando na bino ba buzoba te lelo moninga kufi bi na pa ba rando to c'est ka moi ceux qui moi passé to pexi bino at to pexi ke bino ngana zo sala be mission na botika makamo ba maman trop c'est trop botika to bi saka bino so bomoni moto na zo finga bukene na ba live nete mais bino mo ka bato boka kuna ya finga kama soto kene ba live ngo kotika bo omona boze ebele na kaka bato baka ba keno kuna muto na finga ka afinga ka bato mais bino mo ka bokota kuna na katuma ka sele même bilonge zala kuna wabengala surtout ba maman apoto maman apoto ba lekela tango oyo tika to lobela bino tabo ba so ba lekela tango eloko ko sala fisa la raté donc ba balandaku babalandaku bangonde mutu bayaka ko bebisa ba chaîne bato bangonde mutu bayaka ko bebisa ba donc akena classe tatanga ta fali 30 ans na poto makambo buzoba na buzoba akola raté bangonde mutu bayaka ba benga na ba live wana ba kotsa na bana na bango ba bota na ba buzoba na buzoba bayaka ko finga kana ba ko finga na ba live bato parce que bazaka na loko sala te bosala ba écurie bosala ba makelemba bosala ba écurie na ba groupe ba WhatsApp na ba groupe ya ba Instagram ya ba po na kaka bosala ka ki songi international bolongo ki songi na kata banda ko na bino bolongo la na muziki bolongo la na ba réunion bokomi na moti na niveau internet bozo tonga na téléphone ba mama mikolo boyoka so boyoka ta sonete et voilà aujourd'hui parti ba ko sepela ba sepeli bon peut bazoler la baléli et on te peut sa condoléance sincère condoléance na famille biologique son sincère condoléance na ba union so bazalé ko na ba proche na ye o bazalé ko linga ye notamment na maman ECD Panama sincère condoléance na moni so maman HM maman Dikina na moni ningi boleli na tali émission na bino na tali émission ba te belé na landi sur émission ya maman Lumière félicitations maman Lumière très sage émission mo kitoko salaki na ndi bande ko belé o ba sala ba émission mona kisu cœur d'une mère papa kololo pango papa likele mbape kuna salaki live na présenter bino ba sincère condoléances mais na kosenga na bino botika barando inutile na mona pe mama na sule ba o ba pa salaki yango na sengi na bino ba mama na linga kabino mingi bobi combien je vous dois de respect liwa o ete ebiso liwa o ete ebiso bandeko na ngai botika barando botika babiloko zanga tina botika toza famille toza bandeko oyo mukole ko yela yo oyebite mutako saliso na vie oyebite ba ECD Panama courage maman HM courage maman Dikina courage na moni vraiment boleli makasi boleli mingi
parce que ça proche na bino vous avez sola na bien na ki bato bazo sola na belé vraiment na pesi bino na 5 millions ka courage parce qu'ils a facilité ko perdre un proche ko perdre moto bu sola kana ye vous allez ki na lobby les à la mo ki azali société les choses compliqué hein sur les web pesa et bisa biso et il y a tel jour ne to sala ba buzo ba ote bino mo continuer ba polémique bino mo na ko fingana bo continuer ko fingana moninga keye bo tikali na ba problème na mitema parce que bo bongisa te bo no bongisele nini siko tango akoti azana cercueil hein ndisko no bo kene siko bo kino bo ko no bongisa bo kene siko bo kino lela bo kene siko na morgue bo kino filmer bo c'est bon l'acception ba image tala to zakina mata tala bo mais des sons vivants bo bongisa te pona nini mais bible le biango soko ke na église olingo tia mabonza eke na motema no bikozana na muninga zongana no kene bongisa na likambona na mutu o busalaki na bongo ya kotia mabonza na yo bino mabonza pe na kotia botiaka mabonza na solo parce que na solo mabe parce que bozana ba problème na bato mo bongisa raté bozana ba problème na bato bo bongisa raté omoni muninga ndenge lelo akei ke akena makamna mutema lokwa itile akufa kina likamna na mutema lelo famille zolela baninga bazolela atiki bana batikali bana baza ya miki liwa tango yake lo bakatende ko ngai liwa ezala ko lili na biso to tambola kana ngo mikolo nyonso ezala lipasa na biso mikolo nyonso to tambola kana ngo ela kakate le joyau oyibité alors tous à la prête milengele pour que après liwa na biso to kena to kutana na bokonza likolo pa nzambe ba pexi non sa mission te mais vous savez mission ils éducative vous savez mission ils instructive vous savez mission oh ils il y a développement vous savez mission oh koli sa mayele ya ba mama na ya batu na ya bana o bazolanda bino ole ko sala ba mission buzoba ko fingana okuna bwendoki okuna bwe asaso ndenge ne okuna tele ko yedi kosi papa bonne on a tala misu minene tele di kosi wana bino buzoka bien lelo muninga kei bolo baskoni ete bino wazana matoya boyoka ayoka wazana makasi ya kosala asalela wazana motema kondima andima YouTube ekosila nango bo continuer na ba conflit bolinga nango bo continuer na ba rando bozana nango o basi ba koma basi bazanga valeur o ka mwasa zoya zolo ba insanité na monoko na ye azokata kilo azokata nkelete azako mitanga ba parti na ye moko nzoto azolo bango ya muninga mususu ndia azobeta lisola ya voisine na ye azotanga ba bité na nzoto na bango moko basi na ba intimité na bino bokoma obimisa ngo na poisa bokoma ko fingana bokoma ko tongana oyebi mutu te ko bana ko tonge bana tongo ti pokwa ndesi bo monana nzoka bo monana te esala ka bino ndenge nini boza ba ndroki pena ba ndroki elo ba mutu master na ngato to kisako les États-Unis ko ba ndroki bino ko boza ba ndroki pena et donc on sait les gens rabino on sait les gens rabino bande ko ngai makambo ko sait les gens rabino vraiment bande ko ngai ça pas si pesa les mawa vraiment Madelena na ba obasa ko benga yo repose-toi en paix que la terre de nos ancêtres te soit douce repose-toi en paix Tomilenge le malamu nzambi to yebi mokolo te to yebi pe ngonga te repose-toi en paix ma sœur nzela na yo ezala ya kofungama soki toyeba ata kote tokendaka yemba nango lwambo nde boyoka kozonga boyoka koyebisa biso ata kotango ezalaka ndenge nini me kote tokendaka moto moko tayebisa biso ndenge nde ezalaka toyebi yango te tokokutanaka kaka un jour na kote bato bakendaka Pona bino ezali bato liboso bomoni chaîne oyo s'il vous plaît n'hésitez pas abonnez-vous dans notre chaîne PF Bonheur TV PF Bonheur TV activez toujours cloche de notification pour ne rien manquer ngongane ou cliquer là wana to solo là kaka boy makamba kitoko makamba malamu respect to finga mutu te
soyez na buzoba tokati yo te awa to respect na moto nyonso. Nous voulons tout développer sujet tout débat tout pesa na makanisi. Comment le na yu na bana mibale ba koma okota barando. Yo mwana mbali peno zu pena tana o sali pena émission pena ko finga ba mama. Mais dis donc là tanora les puta. Là tanora les puta. O finga bande kona basi yo mwana mobali o sala barando na ba basi. Ah là ta les puta ko tata. Ah non, betaka Japon non encore dans nouvelle course coton si il ça benga na téléphone azoka ba jipa ba concerne ba betaka na ba sur ba flit na bongo za ba ni ba betaka na le ba concerne na yelo comme ça là ta on ndengwa et ça passe c'est vraiment regrettable. Voilà, merci beaucoup Nabino pour messana ko landa biso bo s'abonner massivement bo s'abonner à la page Facebook Nabiso puis F Bonheur TV officiel. Merci, que Dieu nous bénisse. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube Pef Bonheur TV. Papa Patience Fayoulou, Papa Bonheur. Quelle initiative! Lekele. Batatu bamamu. Luaku. Kele. Pef Bonheur TV. La nouvelle chaîne. Abonnez-vous. Woo! Laurette Tangou, la femme du président. Nakini tokokota te. Na Paris tokokota te. Pef Bonheur ye na makambo asika. Ah, ngana kotiko. Surtout na Canada, botika la simate. Kuna na États-Unis bokokota te. Pef Bonheur beta maboko. Manabi beta lisusu. TV Dousola. Aïe! Koti, to s'abonner, na Pef Bonheur sur YouTube. Alson Flore, Kimberley Fayoulou, est-ce que kotaka na Pef Bonheur TV? Yebisanga na natuni yo. Ndala Koti, to s'abonner. Patience Fayoulou, tomona maboko likolo Papa Bonheur. Pef Bonheur TV. Pour la promotion de vos produits, contactez Pef Bonheur TV. Élevez les mains s'il vous plaît. Maintenant dansez. Woo! Abonnez, tous abonnez. Abonnez-vous, tous abonnez. Abonnez-vous, tous abonnez. Abonnez-vous, tous abonnez. Wapio. Fansas Kasaunda la mama mokonzi. Ah, Alekita, ale mata. Pef Bonheur, Kende, Pef Bonheur, mata. Sur YouTube, nakotala simate, beta maboko, beta lisusu, sauter, pona Pef Bonheur. Naviguer, kota na internet, banda kotala, banda koseka, banda kosola, banda koseka. En direct, moninga koti kati na yo, yo pe kota kati na ye. Eza te ba koti pa na yo, e komi na tour a Pef Bonheur, okomo sala ba réserve. Ah, mame, mutima.